Même les professeurs ne comprennent rien. Yokutu, tant on raisonnait que on n'aurait pas à salir rien. Mais il faut mon après-discours. Dans l'état-major politique, combien de réunions s'est multiplié? En général, les politiciens tout. On va voir les gens par-ci par-là. Ça dit que si comme interpréter le discours à 6 minutes, écoute, on aurait demandé lelo na efseke ndeko za mobali bakata yongenga po yo au moins biloko balobi comprendre te oyeka mbala moko critiquer alobi rien mais baninga msu babimi penda bazobe mais babe mibali neti yo po ba bakasenti mokonza mboka alobi to organiser dialogue yoka ba politicien yoka ba interview yoka ba point de vue yoka ba organisation donc ba micheja na mutuke odo dialogue rekoki eroto kabola ba poste ekoki Bamususu, mon consultation, bazo comprendre en mabe. Bango bayoka balobine lokola bayibisi bango concertation. Jaro lisusu Joseph Kabila salaka na tana. Alors babandi pe soko s'organiser ko sala ba interview ko pesa ba point de vue, ba réunion kili kutu ba regroupement musu babandi ko somba bango ko sangisa bango maboke idée zali ke tozo kende concertation. Ah Fachi bandeko yo ba bandeko no ba congolais o sala bango boye pona nini et pourtant batanga trop ah Fachi o moni siko biloko yo zo sala o Fachi nga siko na niveau na nga ntake Saint Thomas nga moni fona luka pena chiffon munene to longola kombo beto to cha bire to pesa o siko nde kombo bire Fachi faire Fachi bibende oh mais discours à 6 minutes ndeko nanga na ndenga mabete bandeko na ba balingaka ete ngana nanga contre mutute mais eloko elekela ngai discours il y a 6 minutes chaque journée tolo banoboye ba réunion ezokota e ba maboke ezosalema e batu ba oh ba changer ba kasaka oki ba bazaki kote ba msu ba retirer bango na ba groupe WhatsApp ba politicien mboko. Emergence Swan eza ponanga plaisir koyeba na kozana bino mukolo mwalelo na kati ya émission na bino tango ekoki ezali émission na bino oyo ya recadrage mingi tolingaka koyeba na kosembola oyo nyonso ezali kolobama na kuku na ndenga malamu te tolingi tozwa opinion ya moko na moko ya banaliste kasi na oyo ezalaka mingi nde recadrage na makambo ebele oyo lobamaka na mboka na biso na pesi bino mbote bino ba ebanso bo pesa déjà confiance na émission na bino tango ekoki na kati ya Emergence One esalanga plaisir makasi po ete bozalaka ebele na pesi merci mingi na Mido Arnold oyo wapi na bokasi na ye bozwaka biso pe boye esalaka biso plaisir na kobosa na bongo te soda puisque ça na pesi pe mbote ba ebanso oyo basungaka biso na tina ete bozwa biso malamu bisika nyonso bozali à travers ba 5 continents nyonso bozali en Asie, bozali en Europe, bozali en Amérique, bozali en Afrique, en tout cas partout dans le monde, ndenge bo pesa biso confiance. Nga Roger Boya, nazana plaisir mukolo mwalelo. Awa tozali bongo na ville province ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, na commune ya Kalamu mingi penza na Yolo Nord. Yolo Nord bisika pitoza na atelier moko ya munene nde bomoni biso tozali awa atelier oyo ezali atelier munene oyo wapi e sel rabino ba meuble ya ndako c'est-à-dire ba kiti na oyo nyonso olingi okozwango awa et pas mettre na biso Pablo Bamungwa oyo eza atelier Pablo
bamungwa oyo wapi azali na route université nare baumbu soki ozaka na Kinshasa toza mwana Kisasa oyebi yango soko uti Victoire ozokende rond-point Ngaba ozokende Yolo Kapela okoma nare baumbu wana okuta atelier oyo ya bamungwa et ça la plaisir makasi na omona nazali komona bongo maître moko ya ba maître atelier oyo na kombo ya maître Marcus Luzolo bango nyonso oyo bazana kata atelier ça la biso plaisir soki ozana Kinshasa olingo za kiti ya malamu ko hésiter te zala awa mukolo mwa lelo to kosola matali politique na mboka na biso uta mokonzi wa mboka tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bakongole bakomo benga Fachi Béton bamsu bakomo benga Fachi Mystique po uta azwaki mokano ya ete ba 3 juges oyo ya cour constitutionnelle ba prêter serment et kotisi mbutu na classe politique nyonso ya liboso ezaki eloko ya malonga koloba tokoyeba te sikoyo ekomi ba étude na kati ya ba laboratoire mpona koyeba ete oyo alingi alobaki wana mpona esala nini donc mutu na kwe na ye akomo monter déjà ba stratégie awa na kati ya mission oyo tokolinga toyeba FCC ekoma ndenge nini tango mokonzi mboka obanda ba consultation kashe kotikala ndenge nini lamuke kotikala ndenge nini po awa pe consultation ngo eza masolo te o ngai tozali boke boye na boye rien consultation eza moko na moko azokota na laboratoire bayeba soki ndenge nini bakotia mise à jour siko tozali koyeba te na kinga kati kuna toki non bango pe bazokende signer sous ba vert koloba ete to garder kaka fidélité na confiance pas sénateur na biso à vie Joseph Kabila Kabange ekozala ndenge nini voilà na oyo etali ba actualité to ki mwana mboka Shadar alobiete ba concéder te intimidation zalate bango bazaka majoritaire awa na Saint-Thomas buka mona buka kwikila ko l'évangile soko moni te kondimate soko moni ndima kasi TV zali radio te l'homme de recadrage yende tozana mukolo mwalelo kasi yamwete te bana ko banda nyonso o tokoloba mukolo mwalelo tokolinga koloba ete tobo ya tribalisme na mboka na biso muluba azali congolais mukongo azali congolais muswahili azali congolais mukongo azali congolais oyo azali congolais te ezali waza se retrouver te na ba 4 langues nationales wana dans le ba dialecte te ba 4 langues nationales oyo elobamaka alors soki oyo nyonso na kati ba langue wana azali ndeko na yo donc totika bizaleli ya po mutu komoneka basele po yango nazo soutenir ndeko na muluba toloba bien que azo soutenir ndeko na congolais ekozala malamu mingi voilà toti ofongola tango koki ya mukolo mwalelo Saint-Thomas tokopusa na mamboye esala bien po lelo ezali eloko oyo wapi tokolinga kaka nde tobeta masolongo ya recadrage na personne mbote mbote ndeko Roger mbote na balandi na biso tout comme d'habitude tozali Saint-Thomas ya moite toyeba na kokota na moboko ya masolo tokosola lelo parce que yango penande tobengelaki mukolo mwa lelo po ete tosala recadrage na maemanso mazali koloba na classe politique eza na bandeko na biso ya cash eza na bandeko na biso ya lamuka eza na bandeko na biso ya FCC yo par rapport à lecture ndenge ozali komonela masolo yango eza ndenge na olingana na yeba so kozala pe na message avant to zwa décollage pour la recadrage okokoloba nini na baebanso bazali kotala yo avant tobanda sujet na biso mukolo mwa lelo. Non, message spécial les athées. Merci. Comme d'habitude, donc, tu as toujours un message d'amour. Bolingo ya Congo, na ba Congolais, oyo, nyo soazola na biso na minute oyo, à se sentir que aza Congolais na sengi kaka bolingo ezala mingi, linga mboka na yo Congo, linga pe bande kono ba Congolais onde maman la solution, mutoko saote. Voilà. Voilà, émission ya mukolo mwa lelo ekozala émission moko interactive. Oyo akozala mutuna na kati ya public soki bakozala wana bakotuna mutuna pe Saint-Thomas aweba na koyanola. Saint-Thomas tobana mutuna ya liboso après prestation ya serment ya mokonzi ya mboka tomonaki discours ya liboso ba ndeko na biso ala muka et pas ndeko na biso ngwanda koloba ete eloko malunga alobi ezali te eza simplement distraction oyo tata mokonzi ya ekolo asali parce que ye
na Kabila deal na bango oyo basala bakoki kokabwana te ezali hypocrisie oyo alinga alakisa na opinion ke akabwana Kabila alors que azali naye bapesi ba raison na bango ebele mpona koloba ete uta kala balobaki na ete bakabwana na ye lelo parce que amoni ke ekomi kolia ye nda akomi kosenga siko secours alors que bandeko ebele lamuka bayeba na kotalisa ete tala bapiste de solution ndeko Kabila esengeli akende mpona bango bamoni ete azonge na logique na bango koloba ete Kabila azali moto malamu te oyo koki kotambola na ye na discours atata mokonzi ya mboka mpona bango bamoni eloko ya sika alobi te yo par rapport ya position oyo bandeko na biso alamuka bazwi na ndeko na biso ngwanda yo okorecadre nini bango bato otangi wana tellement baza mpena kopese te même na opinion même na reflet parmi bato mokonzi ya mboka faut à consulter donc dommage parce que otangi lamuka je sais pas pour lamuka lelo toza na ba elebele lamuka na Martin Fayoul dommage parce que wana baza na crédit et baza président baza léger trop fallait tanga bato mususu et oyo zasko honorer Ngbanda un grand période du siècle donc yeko tout mais comme toza na démocratie en tant que démocrate na respecter ba opinion na bango donc chacun peut parler comme il veut. Je lui concède parce que tout ça la démocratie. Mais sauf que il faut que mokonzi ya mboka aza Master Fayoul le témoin encore et Ngbanda c'est notre chef de l'État. Tant aza koloba omoni bato moko bazobima neti baluka bayebana to basala liyebani liboso ya à partir à mokonzi ya mboka eza dommage. Eza vraiment dommage. Alors je dois tout simplement souligner que le chef de l'État n'a pas pris position na wana o ya comprendre que alobe loroté bon nazo ebate peut-être ça niveau na ende ya compréhension ya muke mais ba initier ba o baza na code normal ya politique ba comprendre que le chef de l'État zaki très profond et d'ailleurs avant chef de l'État aloba ndeko Roger bandeko nanu o peut-être otangi bango te bandeko FCC parce que au moins na mona ramwa mke bango bazana ancien président bakoti à peu près 40 réunions avant mokonzi ya mboka aloba bakoti à peu près 40 réunions alors tant mokonzi ya mboka sisi koloba ba multiplier sous ba réunion mais mokonzi ya mboka alobi pendant 6 minutes sikoyo ye mokonzi ya mboka oyo alobi pendant 6 minutes nde bato nyonso bayebisaki biso ke atanga te aza zoba aza na diplôme te mais à ma grande surprise moto atanga te aza zoba azanga diplôme asali discours à 6 minutes ba universitaire ba docteur ba licencié ba gradué babi ba comprendre rien même les professeurs ne comprennent rien. Yokutu, tant on raisonnait que on aurait à salir rien. Mais il faut mon après-discours. Dans l'état-major politique, combien de réunions s'est multiplié? En général, les politiciens tout. Ogi ba voix bani ko bima par-ci par-là. Ba oya biso to ko kende, ba biso to ko kende te. Ah ye nani? Ah biso to nimina biso. Ça dit que ti si comme mutazo interpréter discours à 6 minutes. Na ndenge na ekutu. Honoré Ngbanda. Lelo na na ese kende ko za mobali bakata yongenga. Po yo au moins biloko balobi o comprendre te. Oyeka mbala moko critiquer lobi alobi rien. Mais baninga msu babimi penda bazobe. Mais babe mi bali neti yo. Po ba mbakasi mokonzi mboka alobi to organiser dialogue. Yoka ba politicien. Yoka ba interview, yoka ba point de vue, yoka ba organisation. Donc ba Michel Jana Mutuke odo dialogue rekoki. Ero to kabola ba poste ekoki. Ba mususu mo consultation bazo comprendre ngo mabe. Bango ba ka balobi na lokola ba ibisi bango concertation. Jaro lisusu Joseph Kabila salaka na tana e. Alors, babani peut s'organiser, qu'on ça la interview, qu'on peut savoir point de vue, ba réunion kili, coutu ba regroupement, m'sou babani qu'on somba bango, qu'on sangsa bango, maboke, idée zali que tout ça qui est des concertations. Ah, Fatih,
bandeko oyo bandeko no bakongole osala bango boye mpona nini et pourtant batanga trop fache omoni sikoyo biloko oyo ozosala oyo faci nga sikoyo na niveau na nga ntake Saint Thomas nga omoni fo naluka mpena chiffon monene tolongola kombo beto totya bire topesa o sikoyo nde kombo bire faci fer faci bibende mais discours wa 6 minutes ndeko na nga na ndenga mabe te bandeko na bao balingaka na bao balingaka ete nga nanaka contre mutu te mais eloko elekela ngai discours ya 6 minutes chaque journée toloba no boye barenu ezokota ye bamaboko ezosalema ye bato bao bachange bakasaka oki bao bazalaki koto bamosusu baretire bango na bagroupe WhatsApp citation pa mokonzi ya mboka discours wa 6 minutes baprofesseur ya minene balaka na FCC ozalinga sala débauchage yoka nanu discours wa 6 minutes baprofesseur na bato batanga trop oyo bazalaka na FCC na minute ofo bakende retraite bakoti baréunion ebele après discours mais bamoni bazwaka solution te 6 minutes etie trouble sikoyo baprofesseur oyo balaka na FCC bayebisi bango te degré eleki il faut tokende retraite tuna bandeko na ngai bachroniqueur politique oyo bayembaka bacommunicateur politique ya baparti politique na Kinshasa na baplateforme tuna bango mikolo bato ya FCC baya su baémission te bapekisi bango eloko akoloba eza te mpo discours à 6 minutes balingo ke na désordre te babongisa esko stratégie nalobi no discours à 6 minutes clé boa donc wana bire c'est-à-dire que ata balobi ezalaki mire ya ndenge nini bire ekoti nayebi so epandi kutu ti sikoyo toyebi te jour babanda na consultation baparti politique ekoma boni baplateforme ekoma boni mpo bato bakokabwana bato bakoyinana bato bakofingana na mboka okondima te ka mpo mokonzi ya mboka ayamba yo mpo ye mpe alekisaki dozo nakokonsulte balider oyo oyo baza na représentativité sikoyo mutu na mutu amitala ngai oyo nakana banani estce faci akomonanga problème na minute politicien to amito po eza te ke ozalaka leader mais problème eza sikoyo ozala na représentativité bazolobela eza ya baachat conscience te ozomona or classe politique congolaise eza habitué na baachat baconscience tel que toyebeli bango amoke ozala outi planète Mars baparti politique ya RDC sur 100%. Peut-être 2% mutu babundelaka mboka le reste esanganaka esalaka baréunion soki bayoki kopa baposte ezali ne baparti ye soit élection ne baparti ebotami mais quand il n'y a rien il y a aussi rien côté parti politique bamembre mpe bazalaka te mpo baparti ezali awa eza na kombo akoza na mutu moko ayebana leader mais bato na nsima bazalaka te mais jour ya événement akosomba bato alatisi bango bapolo asimbisi bango ba drapeau juste pour kosala image ya visibilité mais après événement parti existaka te omona na bureau nango banda bakangala yo moko mitunaka mais bato banda baluanda koyo bon mukolo lupango azaka mbongo na ye po parti ezanga bato basalaka te sikoyo babiloko ya bongo nde président kozwango te oya siko pa président yo nani ka mpona kombo no ezaka monene na TV te nsima na yo bato balaka combien mpo bakonsulte yo po toboyi toya kokwea na aventure ya majorité artificielle neti ya FCC ebisa bato mokili mobimake bazalaka majorité mais ntango ozokota na kati ya population ozosentir no FCC ate esika moko te mpo bato ebele bakongole balandaka me bayebaka te après élection oyo mutu fale s'occupe na social ya bakongole ezali FCC premier ministre azalaka ya ye banke yaka na maboko na ye finance yaka na maboko na ye donc baparlement ya baprovince ya ye bagouverneur ya ye plus de 70% na bagouvernement na baministre ya ye na baassemblée provinciaux tout na bagouvernement provinciaux wana nyonso la plupart ya baministre baza ya FCC surtout baprovince nyonso oyokaka barébellion balamukaka babomaka bato eza dirige na bato ya FCC c'est-à-dire que social na biso FCC ne fois s'occuper nango mais ozotala ke na kati ya population donc population se sentaka délaissée alors président alingi te mbaloyo banommé premier ministre banommé ministre aza ya bajip ya baclimatiseur ye na population contact yaka nango su te akoma ondire ye nde
population ya banome ministre yende population servaka ye te biloko wana nde balinga te mbalo malo fati alinga consulter bato yo bana souci ya slogan oyo papa tikela bango le peuple d'abord po théâtre eleki trop mon cher imaginez tovandi no wapi tovandi na université ndeko soki fati azaki veye te ata beto ozomona na université mbeleza te bato moko motema mabe nano namona bato aboye te motema donc ndenge baninga balinga tobongisa Kongo boye eza na bakongole mpe bavandi balingi na bango Kongo ebonga te balati bacasquette bena ya l'état Saint-Thomas na tiko zo avancer na logique na wana mokonzi ya mboka alamusi ide wana mais déjà lobi toyoki déjà nazotanga bakombo mwana mboka Ramazani Shadari mwana mboka Ferdinand Kamere pona koloba ete makambo mokonzi ya mboka azoloba wana azo violer constitution majorité bango bazanango donc oyo nyonso ya kokosala wana ekosimba te po bango bazana majorité donc eloko nini ekosalema après ba constitution parce que déjà na koyoka bango ndenge balobi c'est que mokonzi akokoka te kobimisa majorité oyo ye ekoyede pour na avancer les choses mboka ekozandeni te après consultation bateau magique ezate mokonzi akonomé nde informateur pour ba identifier quand même vraie majorité pour majorité ezalaki ezalaki ya lokuta ekokani na reflet ya population te bandeko nayebi ke na FCC bandeko nanga mpe ebele bakongole basalaka kuna na contre bango te na mpe motema mabe na bango te mais soki otali malamu bato bayebi FCC peut-être bandeko balanda biso na diaspora bamusika bamona te mais biso toalakisa sao na réalité nga komona nga Saint Thomas soki otendre micro na bakino ebele baoleka bayebeli FCC ka na TV yo siège ya FCC na Kisasa ezalaka wapi Joseph Kabila oyo inauguré ngo biro eza wapi na Gombe eza nde na Gombe yo Gombe bato FCC bazala combien na Gombe omoni nga na efisaka bato ke eloko lokola mai babombelaka yango mutakala te vérité nde yango wana moni mai babombelaka yango mutakala te okokosa bato nyonso eta moko boye mais ennemi na yo na lokuta na wana ezali nde temps parce que temps ekoya korattrape biso ozotangelaka bato lokola bashadari oyebike na mboka toyoka bakombo moko bososo oka kombo ozobanga mais bakombo wana toyokaka yango su te na mboka oyo bazalaki soki honore ngba na terminateur sadike na ba deuxième république olenga lelo okoma kobatama koleka kutu na bangungi honore ngbanda bakombo ti kala mingi te awawa tozalaki na bakombo moko ezosiama na kati ya mboka oyo Mobutu akei kombo moko eza orenye makasi bisi makara okaka yango susu kombo moko ezaka orenye na mboko makasi o James Kabarebe okaka ye lisusu kombo moko eza orenye awa na mboko donc makambo ya bakombo il faut kodoser yango oyoki donc makambo ya bakombo o Shadari wana baza bapastan bato oyo batiaki bango baya na kati ya COP parce que bandeko ya FDL bandeko ya FCC banda baya na pouvoir bayaka ko créer eloko moko na kati ya bakongolais eloko tobengi inversion de valeur tozwa batu oyo baza inutile totia bango bakoma utile bato baza utile tozongisaka bango sima et ça dit que bannir tout ce qui est valeureux nde calcul bango bayela yango moni ozotangelanga bato lokwa bakomo lokwa bashadari mais moi à la place de Shadari nakobimaka so ata 2 minutes devant bacaméra te nakolobaka su te mpo eya mama na soni Shadari l'homme de coup sur coup yo lobaka non o ndima ete Shadari Ferdinand Kambere yo ndima ete Bochab professeur constitutionnaliste Shadari ana coup sur coup ata moko te oye akosala po aza mutu a grimace et puis lelo na confirma ona bato bala nanga ke Shadari a forma ba museleke te zaka na grimace akosakana te meleka kanyoka na colère te est-ce que bike Shadari aza le seul mutu a malheureux na vie pour na vie na yo mutu azali président de la République a poni au dauphin non seulement aux dauphin mais l'état ya pays wana mobimba ba fonctionnaire ba généraux ba ministre gouvernement mobimba ba komi ba membre ya campagne na yo batu nyonso donc
tout ce qui est officiel bakomi ba membre no campagne mozuité. Oh, faut battre Marat ndeko. Il faut battre Marat puisque ezalo ko na Russie. Poutine a sa pognon de fait nae mais faut bimagara. Qu'est-ce na Dimitri? Ça dit que jour Poutine a poni Dimitri. Donc Batobédia soit na nyoso ba voter Dimitri puisque Poutine n'a poni. Et puis Dimitri a dirigé qui? Et Dimitri a dirigé et comme il peut tout Dimitri a si ko dirigé a poni le sous Poutine a zongi. C'est comme ça que Raïs ya Kingakati Lio ya Kopa Lazaro bangi sabatu. Atiaki motema na Shadari na cadre wana. Donc Lyon ya Grimace aponi Shadari akanisa Shadari akoyela ye eloko lokola Dimitri ayelaka Poutine na Russie que non nengo tikelaki ngai tokotie bien na elio pe pouvoir. C'était pas le cas. C'était pas le cas. Par contre biso toye komona Shadari a échoué lamentablement. Il fallait bimata deuxième. Mais Shadari a bimata sous troisième. Oh, les babes à famille. Bon, le Shadari a web Samsoni. Yassika. Oyo. Donc, qui est le président de la République, il fallait sauvegarder pour perdre l'ango. Il y a un pouvoir totalitaire pour quitter. Bon, on va quitter ce qu'il n'y a pas. Fati Bire, on a obenga lelo Fati Bire. Aboto libino kit. Bozu lokuta bosangani na lamuka boko si batuke zakayete président. Lelo bino tu bokomo lengo akomi dictateur. Bon, mundo savani na kit nengwana. Et puis kit sango bongaka na Fati. Pour Fati so vani na kit ya présidence. Otali mune na RDC, otali Fati obite yende président RDC. Ezaki bangungi obatiela ki biso liboso te Roger. Yo ebinga na ona ibandeli. 2001, même yo moko silika na kilelo. Soki image zongi Roger Lobité na 2001 oyo soki yeka président na longo na nous congolais d'ailleurs na ebina e abatobele balongwa kana ba congolais pourquoi na 2001 batali ngungi moko boy oyebi moko basakani nango 3 état de droit ya nano oh mutu moko boy na banona 3 zaki na ezaiwa te ba fabriquer ka boy ni tete minduki mutu wana akolo bata 2 minutes te na mboko oyo yango na peta ngwango ka ikoki président si ça na consultation toko yebana na bato ebelawa toko sami donc te ya kandate oh bongo Roger yo bando ya okufelaka te est-ce que za kanda tosiliki te totunikaka yo zalaka ndeko na biso na ndenge nini to ape ba africain tata o ba biso yo ye tata na yo bwa mapasa banda vivane ti akufi babenge tata mapasa te batu pe babimi toki balobe baba ndeko na yo bo sala den bo siliki wana biso ezaka masolo ko solo là eza masolo famille donc aussi c'est normal ma consultation le la cour constitutionnelle c'est vani kitoko président bango balobi bayebi yango te bango banani FCC oza go bino bozana na FCC za Afdel Mouzem Tayaka na bango aleka na ba Saint Thomas oyebi keloko ni ngolo bango to FCC za Afdel ngolo bani place on a pas c'est lui qui a l'esprit tisérédiste aza mutu moko azalaka droit dans ses bottes mais o azana esprit ya IDPS bango na nde ba Bruno Chibala ba Valentin Mubaki ngo bande ngolo siko lelo na ndenge na opena mystique lelo position au INC na IDPS bazana ngo ya koloba ete o azo tirer na muninga mingi bato yete ba koloba ke soki lelo Vital Kamerhe président na biso azaboye eza IDPS muta sacrifier yo tango sa ba lecture au monde apena bazana raison na kati ya lecture wana bon moni biloko ngo mboka faut to éviter ko confondre ba mama ba parti na mama l'état Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi tilelo partenariat ezali INC IDPS bas ensemble kitoko alors côté mariage politique on est ensemble mais côté l'état tous ensemble ndengenini Vital Kamerhe a été prévenu depuis campagne atoza mwana mai na ngai ata ozande ko na ngai mais soko tse liboko na kesa l'état okokangama ngam na okanga yote ekozalande justice mais na ebaka te yango ba congolais bana matoi pona koyoka bien pona koboya est-ce que so ba congolais ba boya ko réfléchir biso to etali biso muto akangisa Vital Kamerhe bakanga ina mundele libanais na mta IDPS toza la série ko jamais la mta IDPS
ou bien biloko mosusu tolobaka mpona sentiment ndeni bwana misu bobo ya omoni bato INC ti lelo baza na cabinet ya président baza na gouvernement baza na baentreprise bamosusu kutu président nommé bango pendant que Kamere aza ya kokangama na makala bolukaka nini bato oyo. Donc il faut faire la différence entre la politique et la justice. 3 juges. Omonaki Jolino Makelele te. Non, libanda batu na bango bazalaki na kati Jolino Makelele, Mayo Mambeke, bazali ba membre ya INC et bazali ba membre ya gouvernement, ils étaient présents na palais du peuple. Même moi si anima ki ni wana. Non, na comprendre. Yo na comprendre apparemment la type lunette, te poso zakata la lunette à mettre Gims na ngala albumona kité. Et pourtant bango bazalaki. Yo comme sanga mabe, Roger. Na ebité batindi obe o tante kaka. Journaliste à Kazakate, Saint-Thomas, Tokomi na souka ya entretien na biso ya mukolo mwalelo. Ah, en fait suneni. Ya ni sous. Pour répondre mais on dirait satisfait. Te ngani mna satisfait te bande na biso ba congolais diaspora ni mtu baza kuna nde tant ba kokoma ba réagir. Milai ba mo balinga tele ka milai ba Saint-Thomas faut comme ça ça kilométrique. Ya normalement comprendre bango. Balinga subongo te. Te ba bi donc évangile au Théabiso tellement section que sur monité qu'on dit maté biloko ebele loba na ba passé nyoso to mona ka ko kisama donc yo to ebité ko loba merci na bino na mi kitisi lisusu ngana ale ala na ngaka mombu na bino. Saint-Thomas to pesio merci pour na konima invitation na biso ndeko Roger ngapela pesio merci pe na recommander ngayo ya minga tourna tango koki na émergence mais bandeko bazolela pe Mike Mukebai ya pena bango ye awat oya minga trop ato ya mangana ete mo yemi pena oyeka ndenge na yebo Mike Mukebai déjà avec po akangaki muyibi moko ya 50 ayibaki $50 et puis bon tala donc so yambi akoya ko éclaircir bato po ngaso na babeo Saint-Thomas ya dialelo Saint-Thomas azaka lobela IDPS bandakala et puis ngai Saint-Thomas na sabino ke ngapena ngana koma mutu ya IDPS IDPS c'est que diko ngabena membre ya IDPS nga moko ne Saint-Thomas mtuna aloba kokene ko beteli solo na ngana mupanzi te nga pour le moment sikoyo présentement na koma pena membre ya IDPS mais autres na ngate na koma membre ya IDPS pour nani po bandaka na toko mwana voilà bandeko yem tabaxi minute ngai nanko na komi membre ya IDPS tango IDPS c'est comme na pouvoir na komi membre ya IDPS tango IDPS c'est comme na pouvoir pour nani po bandakala nazaki Tshisekediste kaka na boye kozala muto IDPS po IDPS pendant 37 ans kaka ba traître belé bato IDPS ba trahir fort donc ti papa na biso Tshisekedi azui pouvoir te akufa boye ezali ka pona ba membre ya IDPS mais lokola ba Fachi bae na ba Kabundu na ba Kabuya ba memi IDPS na pouvoir yango nga na komi membre ya IDPS po Roger objectif de ma parti politique n'est pas la conquête à pouvoir. Bon, IDP c'est comme ce qu'on a pouvoir. N'a comme un membre de IDP c'était pour Nanine. Et puis, et là on est ce qu'on a comme un membre de IDP pour comme il a pouvoir. Pourtant, il y a une opposition. Bazaki qu'on prenait état de droit. Or, état de droit, et la justice est indépendante. Or, dans le monde entier, le pays est développé. Et la justice est indépendante. Et dans le monde IDP c'est le pouvoir. Le président Félix aza comprenait lisusu état de droit na moni pe bilembo ya application ngana komi membre ya IDPS po à part IDPS lelo les restes ba parti kuna eloko ko espérer zate ba ina na no état de droit ba parti wana nyoso bomona ka balinga kango te pour la plupart ba président baza kuna ba dirigeant biso na passé ba iba mbongo mboka ba iba mbongo l'état Fachi le seul leader maboko pembe tokomi na suka makila na nzoto te ayibelo kwa mutu te ata tonga pamba ayiba te o le reste bango mtu bazala ebele na prison kaka ba parti politique mso te na ba membre mso ya IDPS o balinga ko changer te o balaka ba miyibi o balaka ba traître bango pe ba okende prison na état de droit oyo po epona elongi te epona master te epona famille te na ole lango nde pona bongo ngai. Merci Saint-Thomas. Na bena la leli IDPS ka pona bongo. Quand
Sengela biso mutu Merci nyonso. Saint Thomas. Merci. Bon l'état bon. Mboko bandono même mutu ministre Romo Boya on raité. Tokom na suka. Abi tokom na suka siko. Roger, ça va émission ici. Ezaki pour un plaisir. Yaozana Saint Thomas. Merci na atelier au Munene Bisika Tozana Yolo Nord. Bisika Oyo ndekona biso Mido Arnold o ACP tozala awa na atelier ya moko mwana Kongo ya solo na kati ya Kalamu asepela kito bana kozala awa na kombo ya Pablo Bamungwa oiza atelier na e Pablo Bamungwa na ndeko na biso Marquis Luzolo bisika pito tournaki émission oyo ezaki plaisir pour na ngai awa na route université mingi na reba umbu soko lingozo pena ba kita malamu ya solo pena libaya solo musa solo ko hésiter te koma awa na atelier Bamungwa mingi penza na avenue université areba umbu oza mobimba et ça la plaisir. Merci. Bino banso oyo bosepela kolanda émission na bino tango kokinga Roger Boya nazaki na plaisir ozana bino na bosani bongo te Mido Arnold pour la musala makasi ozali ko telema toujours na idéologie ya debout congolais philosophie ne ko silate bozure cadrage Mike Mukebai yanga kulutu bokulaka na ebiete yo oboela ngati tokutana na yo to panza nteke na oyo etalika masolo mboka parce que lisolo tokaki lisolo $50 na makile leli esengeli na chaîne abiso oyo congolais nyonso akomi kopesa déjà confiance na foi émergence one oyo kopanza nteke et sala kitoko makasi. Merci na ba congolais tout nga Roger Boya na tango ekoki tokuta sous na philosophie ya sika na masolo ya sika ngai question question pour un champion awa mokonzi mboka abandi consultation et kosuka boni film sili